Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Na sommet oyo Emmanuel Macron a bengisi le président africain Moussoussou consacré na sommet à Libreville na Gabon, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président ya République démocratique du Congo a été ba détail bokozongo na édition à lelo kuluna et comme na degré moko ya mabe spectacle na makala batu likolo bazali kotala bazali ko beta baboko bazali ko sepela to yebite congolais ceux qui mutuna esala kamala mutu mabe moi buzoba ekomi ebele ba jeune fille o bango moko balingaka mibali nde ezali ba sujet oyo toko développer na édition ya mokolo ya lelo kan news tozali wana pona reserver bino. Bozali ebele ya kolanda biso, merci pour la fidélité na bino esengeli boyeba que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République a boyi kokende na sommet consacré à la protection ya forêt tropicale oyo Emmanuel Macron pe azali kuna boyebi malamu que à partir le 3 président ya France a kozala awa na République démocratique du Congo ezali kosala makuna ndenge nini ba détail bozo yango na reportage signé Fabrice Kirombe. Plus de 10 chefs d'État oyo bazali kuna na Gabon na Libreville oyo bazali ko participer na sommet oyo ezali ko salema kuna ezali sur invitation ya président Macron pe président Ali Bongo nde sommet oyo ezali ko salema kuna kasi esengeli koyeba sommet oyo ezali consacré na ba enjeux forestiers pe esengeli ba concentré pour na ba défis communs. Oyo ezali rencontre ya 3 grands bassins ya planète. Forêt ya liboso ezali Amazon, bassin du Congo, pe forêt ya Asie oyo ezali na sud pe est. Oyo ezali ko représenter 80% ya ba forêt tropicale o nyonso tu ezali na monde. Oyo ezali 2/3 ya ba biodiversité. Kasi esengeli toyeba na liste oyo ba chef de l'état oyo bazali invité na sommet oyo esengeli toyeba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président ya République démocratique du Congo akokende na yete selon cabinet na ye kuna batindi na bango kaka mutu aboyi ye akokende te ko participer kuna esengeli toyeba sommet oyo bandi mokolo ya lelo le 1er mars pe mokolo ya lede nde sommet oyo ekosalema kuna na Libreville kasi question ya makasi ezali ndenge nini ko intensifier coopération internationale pour la protection pe gestion durable ya forêt tropicale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président ya RDC très déterminé pour na kosilisa makambo ya guerre na Est ya République démocratique du Congo devant diaspora congolais na Suisse alobi que patience eza na ba limite gaga mais oyo azali kosala et kosuka kalati ba détail bolanda na reportage oyo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki bongo tête à tête na ba diaspora oyo bazalaka kuna na Suisse a profité na ba séjour na ye oyo azalaki na yango kuna pona conférence oyo esalemaki na Genève chef de l'état azwi temps ya kosolola na ba congolais oyo bazalaka kuna kasi esengeli toyeba basololi na tina ya 4 sujets ya liboso ezali agression oyo Rwanda azali kotake Est République démocratique du Congo na nzela ya M23 pe basololi processus électoral ndenge nini makambo ekosalema pona ba congolais nyonso tu na monde entier ba voter mutu oyo bango balingi pe chef de l'état a sololi lisusu na tina ya programme ya 145 territoire ndenge nini développement ezali kosalema to pe souci nini azali na yango pona ko faire développer République démocratique du Congo na ba étendue na yango nyonso. Yamina échange salamaki entre chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba diaspora oyo bazalaka kuna na Genève basololi na ndenge nini changement ya mentalité et sengeli salema contre l'agression oyo ezali ko salema na Est République démocratique du Congo et pas ya ba rebelle M23. Chef de l'État a exprimé détermination na ye o azali nango pona ko défendre souveraineté ya République démocratique du Congo. Rumeur oyo ezalaki awa pona discrimination ya ba tuti congolais
kasi chef de l'état alobi ezali sous prétexte pona bango bazali kaka koluka moyen nini ba exploiter ba richesse ya République démocratique du Congo na ndenge ya kimuyibi esukaki na jeu ya question réponse entre chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba congolais oyo bazalaka na Genève. Beltexco azali ko continuer qu'offrir ba congolais mayonnaise mayo oyo bazali ko benga bango moko soupe ya bangelo. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona babota nyonso mayonnaise mayo bazali ko benga yango na Kinshasa soupe ya bangelo. Beltexco a éliminé une fois de plus comme Messano. Qualité à produit qui tourne babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminé une fois de plus mayonnaise ya 1 litre na ba ngo mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, maman, elenge mwasi elenge mobali tala soki basengi yo mayonnaise konyo kwa manayo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona kaso ozali kotambola Kinshasa to Kongo mbaba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologique toujours Gouya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na Gouya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakali na kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te. Beltexco asalaka maseki te. Beltexco mokonzi ya baproduit ya qualité botala bamemeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya baangelu elenge wapi ekeyo. Oui. Ezali nango culture ya bamindele kasi awa na Kinshasa pe na Afrique ekomi kokota surtout à travers ba réseaux sociaux basi bakomi ko signer mibali bango moko c'est-à-dire mwasi ye moko akomi ko tia mobali litoyi ezali kosuka mingi ndenge nini ba détail bolanda na reportage oyo. Awa na Kinshasa basi ebele bakoma na bango kolinga mibali bango moko kasi na kala toyebaka mwana mwasi soki asepeli na mwana mobali akoloba te akobomba na motema kasi lelo babombaka na motema te il faut abimisa na munoko ke nalingaka yo mususu kutu akraka na ye mwana mobali oyo amonaka mwaye ya kopusana te nzoka nde akobanda kopesa bambote ya lokuta pona apusana pembeni ya mwana mobali yango totambolaki pona kotuna population comportement ya bana basi oyo balingaka mibali bango moko eske eza normal to ezali kaka kotula ndenge esalaka bango boyoka population ndenge ba réagir. Ce n'est pas mal. Et tout ma bête, dès que le coin, tout le coin arrive, on peut être des fois, on a tout ça peut croisement, on espère qu'on va nous faire tout, mais tout courage, mais ne sait pas né. Nous on sait ce qu'il y a ailleurs comme vers là, on a qu'on a compliqué parce que les gens ne savent pas qui est parce que c'est bon limo. Et ça c'est quand qui est mon pas des fois ailleurs comme vers moi si non. Bien sûr qu'on va aller bandaka. Arrive un an, peut j'ai tout un peu à mon peu garçon mais à draguer à CPNP. Donc on va aller bonjour, ti malé, ti comment faire relation peu cool. En train d'encourager les bas au moni mobile au draguer au CP accroché tu vois par exemple accrocher mais bon tu vas comment ma destinée ma balle na plus au moni sur au CP mobile il n'a pas faut garder OK approche attends on t'encourage à ce moment pour être que non la ligne toi comment ça va non attends ba geste attends ba testo moi appel numéro donc ça bien au moins peut-être mutumba li pas lingio mobile bien peut-être au cabane mais tant mutumba li pas draguer qui mobile ni peut petit musika mon idée ni ça ma bonne style ndam arrive en non to banga tena encourager bino bana baso balinga mibali bango moko yaya na part na ngai batula
batula yango balinga mibali bango moko te eza likama mobali nde ifalinga mobali nde ifalinga nde sima mosa koya kondima eza te ka boye mobali alingi yo te yo moko lokwa mobali wana azokoka te elongi ezoprouve ke mobali wana akoka te mpo mobali so azalaka na kapasité nyonso ya kolinga mwasi lere mobali azokoka te yo nini elakisi ke mobali wana aolinga te yo nde otuli yango satikroche mpo mobali wana mpo alinga yo bajeune fille balinga mibali bango moko batika bapusana pembe ya makolo na yesu mpo bayeba eloko nini oyo bakoki kosala mpo epa na yesu nyonso to eza capable eza bolingo mwasi so alingi yo moko eza na avantage ebele po bandokabela yo mais aza mwasi ya kitoko mwasi elongi kubuka na oboya maladi yango nini bamaladi eza ebele soki aye na soki eza aye na mari de nuit yaye moko ngala tosaka bolingo soki pa ye na sida eza problème te so okufi na sida kutona sali succès mpo mwasi tanga alingi ngala kufika maladi mwasi tanga azali eza likamba grave tafe ya sepeli na nga edaka nde biso mpe tolingaka bino so namoni mwasi oza kitoko na sepeli na yo eda mpe kaka ndenge mpe ya alingi eza problème ya grave eza wana te ngai fo mobali abandanga fo mobali mpe abala ngai eza vraiment soin te bongo mpe mobali akoki ozwa na valeur te nde omonaka basi ebele soki ye apesaka mobali mbongo mobali akobanda kominimize ata na présence ya bato d'ailleurs nalingaka yo te napesaka yo eloko te yo moko opesaka nga mbongo so balinga mibali bango moko wana oyo ebele na mpo na bino naboya ye poani bolingo edépende na deux personnes nga na kolinga mpe kolinga na yenga par rapport po tolinganaka mpo anini po sepena mutu ata mobele osepena mwa mwasi olobi ke mwasi baya bois noir sepene mpa kitoko makasi na sepesana na nga na ye epe nde mwana mwasi so bamonike mobali oyo akorespondre na ye akolinga ngai ebongo mwasi andumbaka pakala yesu mafuta atika bayekolo ebele balala wana mpona pakola bango te apakolaka jésus bwani mpo sepena na jésus christ tomonaka mibali bala bamillion bala bamilliardaire mais mwasi adinga chauffeur na epola nini esenga makambo ya temps bolingo ya makambo ya temps ya tendresse ya affection ya makambo tu esengi bolingo ozala nango moto osepelisi yo koma pembeni na yo solisa ye yebisa ye oza posa motema na yo tansi mpe aza mpe choka peut quelque part asala bolingo moko de separa ye pendant longtemps aluka ne motu moko ya kolinga ye pembeni na ye bon yebisa ngai obanga nini neti nga boye ebele na mpo na bino na bana basi na bamindele ezali nango normal kasi awa na Kinshasa ezali normal te bana ya basi koyeba kodrage mobali ezali na yango mabete kasi komipesa mobimba te pona mobali akozwa yo légère Kinshasa eleki partout oui basi mususu awa na Kinshasa nano asukoli te tongo abandi bisenga na avenue basi bayeba baya kosenga 200 francs, 300 francs, 500 francs na mibali ya batu ezali comportement ya mabe bola ba détail na reportage ya Jetu Kibala. Affaire oyo ya bisenga pona bana basi ezalaka nini ezalaka kozanga to eza nini komona mwana mwasi alamuki na tongo akobelela vena ya quartier pesanga imbongo na melati tisanga manzaka mususu kutu akoyebisa vena ya quartier pesanga kaka mbongo na mela castel ezalaka nini yango magazine ya KNB etambolaki pona kotuna bana basi comportement ya bisenga ezalaka nini ezalaka malamu to eza mabe boka population ndenge ba réagir comportement wana eza malamu to eza mabe basenga bisenga te nauti wenze zando na teki na ye mwa eloko bana bazi ya kolia kasi comportement wana eza mabe bino mobe ba parents obokola bana bino na kati na ndaku boyeba ndenge obokola bana bino ba jeune fille congolaise na ba garçon congolaise bazala makasi ndenga na oteka boye sombata mai no tamusata na nzela okozwa mwa mbongo ya mukie pozwa moya kolia teka ta chasser na nzela okozwa mbongo ekosunga yo okolia kolandaka papa na mama te papa zasu na mbongo te papa salembi akomi kase siko okolandaka papa yo sokoli olandaka toujours papa
bizaleli wana ya bana basi kosenga senga eza bizaleli mo mabe. Il faut pas mipesa valeur wana. Siko tongo yo zakaka kosenga mobali wana yo zo senga ka ye wana aza mobali pe abatu ana ba projet neza makamuneza pe ba comportement na ye. Yo telemi wana kapona kosenga ye pe akoma pe kokanisa pe ba buli mususu. Yo monyango o senga ozongo eza genre nanga façon nanga na salaka o na melatina tongo nde nanga na salaka tongo bapesa nga 1000 francs moi 5 bapesa nga 5000 na pourquoi na luketa na tiata mo ba soin na nga na ki ofana mo place mo boy pona kanga suko ngola munene pona senga su ya belé mais o pe bango ba olingela obulu wana oyebite moi si ayeba ke aza mutu ya lokumu pe ami pesa lokumu na ye na koluka ye moko lokola mwasi na ndenge ya lingi azala ayeba pe koluka peut permettre ye akoma na ba niveau ya alingi asala tika bizali ya kokende kosenga ka et pas ya vie wana a petana sola bien te yo sola bien te yo ande petana matolo e ya bien te lo sala ya bien te po sola bien ya nde tinga na luka bwenga na sola bien ponga na luka donc luka pe lokolanga tant de ya mwasi déjà ya molimo kosenga senga omoni mutu bo senga omoni mutu bo senga mutu ozo na valeur te mutu ozo na valeur te po ani mutu so ko za mona ko za la propre à considérer maintenant on mona ka basa peut-être mi bal ni ba vanda ka mi bal ni bazala na ba groupe na ba ma ko vanda mo ko na bango ko sepela na mais abete li moninga na eli solo a petana la bien na linga ka moninga nga ko signaler petana na bisenga senga donc valeur à moi c'est kiti donc ba réalité mi to kota na mo ki pour na base ya ko senga senga donc pour na nga eza vraiment bien te so ozita mwa nguba na otie na point ozoteka ekosunga o so pe moni moyen te ya pe mbele ba kena bango pe classe te mais à quelle classe te au moni à quel moi centre formation mon boye aluki moi métier moko o sala au moni pas temi na point aluki moi eloko ni moko o teka bien zo sala pe sunge po azana molimo ko senga te tokolo baboye na ba jeune fille kosenga ezali na yango mabete kasi ekoma excité yeba nani oyo pe ozali kosenga keba mibali misusu bazalaka ba jeune mabe azokabela yo kasi azobetela yo pe ba calcul na ndenge ya sima ozoyeba te Kinshasa eleki partout oui. Ndenge tolobaki na ebandeli addition ya lelo kuluna na commune ya Makala tolobaki kuluna na Kinshasa mobimba ezongi makasi kasi spectacle oyo ezali kosalema na commune ya Makala ba policier bakoma na bango ba observateur à Nations Unies c'est-à-dire bozali kobunda bazali kotala bakosala eloko te pasi pe mawa Kinshasa la police ya Kinshasa 0. Phénomène kuluna awa na Kinshasa toebite tobenga yango nini etikali mode de vie ya ba congolais tope ezali nini na commune ya Makala awa spectacle ya makasi ezali kosalama ya kuluna tala ndenge batu batelemi na mir bakumisaka bakuluna oyo bazali kobunda oyo batikali na ba sous-vêtements na miso ya bato kasi population azali kobetela ye maboko bazali kosepela na bango ndenge nini bazali kokata na ba macheti epesi pasi pe mawa pona République démocratique du Congo phénomène kuluna oyo toyebite soki ezali kosenga basali ya nzambe ya ndenge nini basangana po bakuluna basila na Kinshasa pour la police bazali kokokala bango eloko te Kinshasa eleki partout oui. Oh, nyata mo mwana fuchi. Mboka bana TikTok nini ezali kolekana kuna bolanda mobali bamvukaka ete mobali bagangela kete yo comme ça mobali wa mwana yo mobali badiktaka ete mwasi nde il faut ça maniable faut mobali nde fa l'action nzela yo comment ogange mobali mona ke mwana bino oyoka ki kaza leka noko na bino bien mwana suka batata ya bino
te mobali a chef asala te. Tokomi na suka édition ya lelo nazali na plaisir à présenter bino yango bo continuer kolanda KNB News sur Facebook page na biso bo keneko aimer yango kuna page na biso ezali KNB News pe bongo na YouTube chaîne na biso YouTube actif ya kosakana te betaka KNB News okoti okozwa ba information ya siki ba information bio awa makambo ya buzz ezalaka te kasi ba informaka ndenge ezalaka ndenge balobaka toujours l'information sécuriste biso tozali ko continuer ko aider bino pe ko sunga bino à travers ezali ko le cas na République démocratique du Congo surtout na Kinshasa boyeba ke tozali pe na TikTok beti KNB News pe na Instagram bo continuer ko zala fidèle na biso to continuer ko servir bino ti na lifobo nde to kutani lobby Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya bana ki Réalité ya bana kino